Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse des Sorts. Wow. Omoni wana ndenge nini tokumisaka Nzambe awa na centre évangélique de la foi en Christ et longona pasteur de la foi toyoka soni te pona kobinela Nzambe. Pona binela Nzambe fona yoka soni. Est-ce que pona kumisa Nzambe na pona yoka soni na balabala libanda tozo kumisa Nzambe lokumu kemo masanjoli ezozonga epai na nkolo. Lelo toza awa dernier mercredi ya mois ya janvier 2018 et longona pasteur de la foi na bandiminyo so ya centre évangélique de la foi en Christ. Bino bebolanda biso na de la foi TVP na avis du public et za esengo mingi kokuta na bino à travers émission na biso ya lelo pamba ezali dernier culte ya Codef. Donc culte ya Codef ya suka ya mois de janvier ya 2018 oyo tozali
pasteur de la foi elongo na bandimi culte ya Codef ekipaka esiko sambelaka te ozala mutu catholique ozala mutu ya wapi ozala na église de réveil songolo pakala mercredi eza juste culte ya combat pe délivrance ya ba famille yango to dénommé yango Codef elongo na boko sandation to yena Codef alelo to sambela na bana na nzambe bongo to tatola que Jésus-Christ de Nazareth azali nzambe et sengweza ya biso pamba te lelo pasteur de la foi azali ko continuer na thème na oeza la distribution par l'ordre du grand roi oezali prédication na biso lelo et je pense que vous avez déjà un micro kuna ndenge azote ya déjà bandeko bayeba yike kat na oesika bazo ali pamboli na bango distribution ezo continuer ndenge moko alobi yango c'est-à-dire et que nzambe a établir yo ozala distributeur ya libota na yo nzambe a établir yo ozala distributeur ya ekolo na yo nzambe a établir yo ozala distributeur ya famille na yo to pe na musala na bino yango tango pasteur azoloba le panier circule encore pendant que le panier circule encore c'est par l'ordre du grand roi c'est-à-dire yo oza en difficulté yo oza un problème songolo to pe famille na yo eza na problème ba ke tango distributeur a établir mutu lokola nzambe a établir mutu lokola distributeur po eta kabula mapamboli po eta kabula mikanda po eta kabula mabala yango bomoni bandeko baike baye ebele na centre évangélique de la foi en Christ na culte ya mercredi ya lelo po kozwa pamboli na bango po ya kobunda ete libota na biso kangolama bomoi nanga e kangolama voilà toza awa bokolanda ba témoignage bokolanda prédication ya pasteur de la foi bokomona lolenge nini ezali koleka awa na Kinshasa à chaque fois bolanda ka ba culte oyo tokobeta pe solo ya HPD parce que bana na nzambe oyo bakolanda bakoka ko participer ba profiter pe na lipamboli na bango HPD elaxi achat parcelle pour Dieu et nde toza wana nde toza awa na cadre ya culte kasi HPD elaxi achat parcelle pour Dieu olingo sombela nzambe lopango to pe olingo contribuer na kosombela nzambe lopango ezali bongo lipamboli okopambwama elongo na libota na yo elongo na baninga na yo elongo na ba connaissance bible lobi na biso tout ce que vous allez demander en mon nom, croyez que vous en avez, vous verrez, cela s'est accompli. Tochaga na kondima, kas awa toza na centre évangélique de la foi en Christ. Toza bisika ya batu oyo batondi sama na kondima. Yo chaka kondima na prière na yo pe okomona yango ekoko kisama. Pasteur de la foi, c'est chaque fois lobby, il est l'unique, le chef et le seul consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour nous faire nourrir. Ceux qui alia kana kondima, pour unité alia kondima na biso tozali awa bongo bomoni na bisika toza na kilt bandeko baza baike bazo landa matea na biso baninga bazo landa liloba na nzambe et nzambe a établi pasteur de la foi lokola kaka instrument na ye mosali kaka ya pamba bikamwa nyonso nzambe ye moko azosala kasi à travers un distributeur o nzambe a établir lelo loba ke yo poza distributeur na libota na yo nga pena za distributeur na libota nanga tope na musala nanga na tungsama rozi muki azolanda koma azo noter maté lelo marozi bonjour. Bonjour papa. Bonjour ane esengo olanda prédication lelo. Yo mo yebi distributeur aza déjà là alinga bandoka bula selon grand roi yangwana to vandika po to landa distributeur. C'est-à-dire on devient des distributeurs, le pasteur a comme un instrument comme un distributeur nzamba tindi PCS. Oh. Musala yango o nzamba pesa ye a distribuer kaka yeso kwa ki azwe pa ya tata e nzamba pesi ye azu aye ko pesa biso a distribuer po biso pe to se retrouver nangolu ya nzambe loyo toza na 9 mercredi oyo tozo lobela donc na ba mercredi yango mikolo donc nzamba zo sale makasa comme neka distributeur donc tozozwa oyo nzambe aobongisa pona biso donc azoya ko pesa biso ngo pona ngolo nzambe yo pende ko landa biso ko banga te zela tango na yo panier zo circuler distributeur azana no na panier na maboko na ye nano avandi te tango na yo kokoka okozwa selo posa motema na yo ko banga te ko se déranger te vanda kaka nesika yo zali ndimela Jésus-Christ na bomo na yo lokola Seigneur pe sauveur na vie na yo okozwa selo posa ya motema na yo komitungisa mate nzamba zana cannabis. Merci beaucoup Maman Rosie. Betela dans le solo ya HPD. Baninga ba comprendre HPD la nini HPD eza nini.
HPD eza achat parcelle pour Dieu. Donc tosombela nzambe lopango nzamba futela kate bana nzambe oyo bolingaka nzambe mingi bolingaka contribuer mingi na misala ya nzambe tosombela nzambe lopango tala bato ebele libanda tala koma mbula ezo menacer alors bato nyonso to baye koluka nzambe ezo senga bazala protéger yango monaki tosalaki HPD yo ndeko oza libanda mboka nzamba pambolio mwandambwe monani pona kosombela nzambe lopango ko dizite te ko banga te benga pasteur de la foi akokomisa mbongo wana oyo kotinda na finance ya église pour que o contribuer aux ala parmi bato ba kosombela nzambe lopango nzambe tata aokanisa yo kaka ndongo kosombela yo lopango donc HPD achat parcelle pour Dieu to vandisa nzambe nzamba futela kate. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, HPD et la kisi kosombela nzambe lopango. Sombela nzambe lopango. Tala sombela nzambe lopango kozali pamboli po albota na yo po abomoina lingo pambwama meka nzambe kota na misala ya nzambe elanga oyo ezali bongo oyo ebotaka mingi olingi ozwa lipamboli omona kembo na nzambe omona loboko na nzambe na vie na yo n'hésite pas contribuer na HPD omona lipamboli tala bisika tozali bato baike bazali banda kino kuna mvula pe ezali ko menacer ya makasi na ebite bato nyonso so mvula ebeti na ebite to bakokota wapi na mapango ya bato to kopola kaka tozokumisa nzambe metozo pola mvula na yango sombela nzambe lopango ekozala lipamboli mingi pona yo ba mama bazali na bana batata bazali na bana libanda kasi mvula ezali ko menacer tozali ko banga ya solo pamba te soki mvula ebeti to pola te na mvula na yango tobi HPD achat parcelle pour Dieu ezali lipamboli pona yo ndeko contribuer na peu de na oza nango zambongo ebele pesa ozambe mbongo mke pesa kasi nzambe ako pambola yo soki ndeko moko abondeli tangu mvula ezo beta apolite pambate lopango ya nkolo ezali ekozala lipamboli pona yo tozabona boko Sanderson awa na compte ya vie du public pe de la foi TV tozali kosala reportage oyo bozali komona bato baike libanda bazali ko bondela koyoka mateya na pasteur koyoka mateya liloba na nkolo ndenge tobengaka yango awa ezali bongo lokumu kembo mastan joli ezonge epai nao pasteur de la foi l'homme de la foi azali koteya ntango nyonso ya maloba na ye kasi kotalisa bato kondimeza lolenge nini tika te yo moto ozolanda biso nzambe amona yo mpe apambola yo émission na de la foi TV topé na vie du public ezali ko édifier bana nzambe mingi bazali ko témoigner ko tatola ete bazwaka tango ya kolanda liloba na nkolo bazwaka tango ya koyoka liloba na nkolo à travers de la foi TV na yango to sengaka na bino bo s'abonner massivement na ba chaîne na biso bo s'abonner belé pa mate pa kolanda liloba na nkolo à travers de la foi TV à travers de la foi télévision bandeko nzambe na lola mona bino kasi tango oyo ngana lina tika bino muke pa mate ngai pe nakende kolanda liloba na nkolo na yoka liloba na nkolo parce que Bible lobi na biso bazaki na pasi kasi nzambe atindaki liloba ebikisaki liloba kangolaki tango bino bebolanda biso na de la foi TV topé na vie du public na lingi tolanda na bino liloba na nkolo po toko kobikisama toko kokangolama boko Sanderson zwila biso liloba na nkolo oyo pasteur de la foi zote alelo bongo na ozonga ezwa juste ndambu ekwa ko édifier bana nzambe bongo na kozonga tokoba lisolo na bino nzambe alola apambola bino à travers cette parole. Alors il est d'asseoir à boule par terre, pris les 7 pains et les poissons, et après nous avoir rendu grâce, chaque fois avant de multiplier ma part à rendre action de grâce. Après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples. Il les donna à ses disciples. Après avoir rendu grâce, il fait quoi? Il les rompit ensuite à Pouki et les donna à ses disciples. et à Pessi na Bayeko. Jésus a Pouki déjà. Et on problème de distribution. Donc c'est-à-dire, je vois le livre à Calvaire pour Pouka, mais il y a tant de et c'est déjà à partager. C'est-à-dire qu'on va comprendre maintenant.
déjà asali nini apesi na distributeur agréé sikoyo na kati ya panier eza na mapa oyo bakati mama moko te aza awa oyebisanga ata akaboli biso tanokola bakufata article ezala lisusu te biso tokomona biso kaka bato akasa ebule alleluya ata mama otya babula fufu metika na biso otya nyonso ndenge moko te po otekisa yango na peze te e yesu masiya ntango azokata awa azalaki na peze te donc c'est que ezalaki na bapartie différente mosusu mpe kooleka mwa monene mosusu mpe koozala mwa moke est-ce que tokomprendre po bible elobi teke azalaki na peze ya banda ekotia mpo nyonso ezala ndenge moko par preuve ntango bale mosusu etikalaki eza na bato mosusu quantité azwaki ezalaki monene par rapport ya kolia na ye parti oyo azwaki est-ce que église ezokomprendre mamunaolo yaya apesi bapartage sikoyo nga na réalise boye na kati ya biloko wana nyonso baparti nyonso yesu masiya akataki nazwi révélation qui veut dire lokola yesu masiya alobi aza lipa na bomoi ce qui veut dire akotikala kaka na lipa na forme ya lipa donc en lui il y a tout donc na distribution akoki kopesa na bayekoli bapesa santé bapesa mbo bapesa voyage bapesa vie chrétienne na bien bakopesa moko na moko kolandisama na posa na ye. Maintenant la personne qui connaît tes besoins c'est celui qui m'a envoyé en qualité de son distributeur. Tu vois on a fait ça mutu moko ntango bapesi bayekoli babandi kodistribue. C'est le temps de la distribution par un distributeur agréé, envoyé par le grand roi Dieu, le fabricateur de toutes choses. La ligne a distribué. Le Lobanzam les a dit comment? Parce que la Bible dit si tu crois, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. La première des choses, ma mine limana, si mon monde a sanini, et ça. Ce qu'on limite, maman n'a pas au monde à péter. Pour ça, na tout na réponse à mon côté, mais na tout la réponse à mon thème na yo. Pour ça, na yo ezani. Le distributeur ne connaît pas tes besoins. Le distributeur ne connaît pas tes soucis. Mais le distributeur a évi kakinga na ozwa. Na ke opesa nde batindinga. Moto atindinga na yebi pour ça ya batu oyo ba nango nesika ona konde. Écoutez, tant que autant ma classe est qui domaine, mon doigt est le comoko. Si vous avez la compagnie, il faut à ça la étude du milieu. Il faut ça l'étude du milieu, c'est-à-dire, ceux qui ont une étude du milieu, ok, côté la milieu, côté de la somme, quand il va nous mais ça va nous quitter, et ça le milieu, ok, côté de l'eau, et ça le milieu, on va utiliser l'eau en entier. Est-ce que tu comprends? Et ça, nous voyons que côté partout. Parce que ma casa bilamba, parce que nous sommes dilamba. Il y a côté qui est à nous. Ok, on tient les bosses à magasin. Est-ce qu'on est? Si on est au Kamano. Parce que on s'allie étude à milliers. Or, si on s'allie étude à milliers, vous voyez ça yo. Il y a qu'on s'ote comme qui à nous. Si on y est kama, il faut que les mines à milliers de jardiniers. Et pas il va se passer à la bilanga. Si on s'allie étude à milliers, c'est le lieu où toi tu peux aller vendre. Le loco, ça n'a pas produit. Mais le loco, qui était à côté, on est à ma passe. Pour que tu vas pas les canards, n'a pas son. Et là, le roi Moutazu va faire des choses avec les canadiens. Jardinier en salle, ville préquée. Jardinier dans sa ville préquée. Le roi de Moutazu à Brouette. Pourquoi il était à Brouette, quand tu as dit la main pousse, pour que ça vienne au son. Si comme moi, on constate les tirs, il y a milliers pour aller à Possana. Mais Moutou a tindi. Il y a eu pour ça monter maintenant, il y a monté au Botama. Quand on se socola, on se bomba la poya awa. À mon avis, les gens le voient Nathanaël. À ici, Nathanaël, quand on a dit on a santé, mana mon avis, yo, Nathanaël a dit on est Messia. Alors, vite, dans nos monités, mon makambuya, Yaminene. Amen. Donc, on a ça par le temps, il a offert une fois.
oye ekomi likambo sikoyo ya Philippe Albert Nathanaël, viens et vois. Aujourd'hui, matin, mais il y a quoi ça nini? Romona. Quand c'est pas qui n'est pas qu'il y a un cas pas maté. Il y a un avis si mon tour n'est qu'à koyaki. On expérimenté puissance à Yesu maté à Nazareth. Et on expérimenté puissance à Écouse. Et puis on y a dans le que Nzambe a commis sa distributeur non pas créé. La connaît pas ça le volant. Il y a un distributeur qui est préparé et n'importe quel distributeur, mais un distributeur Voilà bana nzambe na banza bozo sambele longo na biso à travers culte na biso ya Codef ya lelo tozali bongo toujours na centre évangélique de la foi en Christ lingomba au pasteur de la foi azali ko kamba na yango maté ya lelo ezaki basé sur Matthieu 15 32 à 38 je pense que bolandi ndenge a limboleli biso maté ya yango sika tango oyo tokomi na tango ya mabondeli pasteur de la foi auti côté ya bongo alakisi biso lolenge ba établir biso lokola ba distributeur na distribution yango tokomi lokola pe ba revendeur na ba famille na mabota na biso na ba quartier to pe na mboka bisika tozali na yango sika tokomi na tango ya losambo ndeko bongama bisika ozali pamba te toyaka culte ya Codef tobengaka yango culte de combat de délivrance et de famille awa tolingi kozwa délivrance ya mabota na biso tango oyo esengeli tosambela elongo na bino tobondela po ete mabota na biso ekangolama touti kozwa na distribution sika tolingi kobondela po ete mabota na biso ekangolama na yango tobondela elongo osala prière a foi bisika yo ozali elongo na biso okokangolama okomona loboko na Nzambe bondela elongo na biso pamba te Yesu Kristo azali Nzambe Yesu Kristo azali likolo na nyonso azali bongo Nzambe na bomoi lekana ko bondela okomona loboko na Nzambe kumisa Nzambe oyo bondela pona situation albota na yo bondela pona situation ya bomoi na yo bondela pona situation albota na yo to pe ya bala na yo wana okomona loboko na Nzambe likolo na yo Nzambe akokangola libota na yo Nzambe akokangola kota na prière de kokozala distraite okomona loboko na Nzambe on a participé pour la Lola. On a participé Daniel, mais il y a un esprit kangi et le bien qu'on vivre en moté. Et quand ça appelle kota batata na bino ba maman na bino. Et quand ça appelle kota bato balabala yaya. Et quand ça appelle na baninga ya musala ya balabala ya quartier je ne sais pas moi. L'homme sous baninga ya classe. Siko yo zo bo konti likolo na yango. Ozo ebisa nzale bien mais o tambo lo son loba. Tout geste compte dans le combat spirituel bien aimé dans le Seigneur. Autant la oloba, oyo nyonso, aoluka yibe loko na se pa inankolo, à travers son distributeur, le grand roi Jésus-Christ Nazareth andimi na soi, oyo akoluka botola, ya yo ozo beta maboko, ozo déclarer moto na Nzambe tata, et tumba misala na ye, na kombo l'espoir na tambo la loba ya. lekana kobondela elongo na biso belela moto na Nzambe etumba misala ya Satana kati na mabota to pe na misala na yo belela moto na Nzambe tango elongo na biso bondela na de la foi TV to pe na vie du public loboko na Nzambe komonisa maladi na yo.
mais à quoi que ça l'aurait nos côtés. Au nom puissant de comment le voit qu'on va lire? Quand ça 17, il y en a tant de la foi, il y a de l'autre côté, quand simple distributeur. Quand on a posé la sommation, ça a plus la concentration devant sa présence. Ton bon le voit qu'on bien aimé. Le bon qu'on le sommation à Nazareth. Yom to fandi singa na mabele. Yom to fandi singa na mabele. Ona swako ute pai na yo. Ona swako ute pai na yo. Mutu nini? Mutu nini? Wako kiko yako botola. Wako kiko yako botola. Oyo chena maboko na nga. Chena maboko na nga. Ona pambo la peli bota na nga. Ona pambo la peli bota na nga. To salaba monini. Salaba monini. To salaba monini. Salaba monini. Obalzo contrôle la vie na biso. Obalzo contrôle la vie na mai. Ateza kote tata na nga. Ateza kote tata na nga. Ateza kote mama na nga. Ateza kote mama na nga. Ateza kote mobali to mwasi na nga. Ateza kote mobali to mwasi na nga. Lolo. Lelo. Ona zui. Ona zui. Eko kende te. Eko kende te. Eko botola te. Eko botola te. Loboko na tomoli. Loboko na tomoli. Loboko na tomoli. Loboko na tomoli. Eko mamoto. Eko mamoto. Alléluia. Si. Laissez-moi là parce que ba mususu nzamba fongola bango misu. O bana likabango na makambo salama na batango. Yes. Amona makambo salama na bidatango. Yes. Dele bebi tumba mo setelemi. Yes. E komi swati balonga eto longa bango. Eh. Yoka bien aimé ko za 17. Yo balongo ko ko mamoto. Ko mamoto. Wana na kobeta maboko. Wana na kobeta maboko. O nyonso zo bunisanga. Marche donc il faut que vous ya musko na bisaka yo tant nzamba olo ba biloko bo kena sali munguna na yo eniatelo na yo donc ce qui veut dire qu'on y attend nzamba zotalisa que na combat spirituel touche ses comptes ya mon Ézéchiel na zolo fils selon beta maboko ba epé double pe triplé donc ça dit ça la geste wana ya siko yo o beta maboko zotambola zo nyata na makolo ozolo bana zo tambola likola ko kontina bino yo le mangere ko sa ko ko
histoire à vie. Dans la négaison salon. Dans la négaison salon. Dans la négaison salon. Dans la négaison salon. Nous sommes encore commencé. Encore à Uganda. À Uganda parce qu'il y a une puissance. Dans la négaison Uganda. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Ça la bien-aimé, ça tourne. C'est ton temps, bien-aimé. C'est ton temps, bien-aimé. C'est ton temps, bien-aimé. C'est ton temps, Yaya. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Parfois, ça va aider. Regarde comment il touche. Regarde comment il touche. Regarde comment il touche. Regarde. Regardez le soumaro. Regardez le soumaro. Regardez le soumaro. Voilà la maison qui t'a. 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 Le reste avec la mouille à Yaya. Selon les temps de la tourne à l'eau. C'est ton temps, bien-aimé. Et ça arrive à sauter. 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 Mon l'onction de Dieu. Je suis bien, Seigneur. Je suis bien, Seigneur. Je suis bien, Seigneur. Accomplissement du laca. Accomplissement du laca. Accomplissement du laca. C'est une impression comme il se protège des frères. Et donc, la perfection de ta vie. Aujourd'hui, il y a une vie à perfection. Aujourd'hui, il y a une vie à repos. On le limite. Ils sont libérés. Alléluia. Ils sont libérés. Jamais. Esprit méchant. Esprit méchant. Tu vas libérer ce corps. Allez, feu de Jésus Nazareth. Allez, reçois le feu. Feu. Allez, feu. Feu. Allez, feu. Allez, feu. Allez, feu. Allez, feu. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Matin, tu vas la libérer. Ils sont vaincus pour dominer sur le mort et sur le vivant. Allez, nous sommes bien comme un moto. Nous sommes bien comme un moto. On va supporter, nous sommes bien. Allez, fais. Allez, nous sommes comme un moto. Nous sommes bien comme un moto. Fais. Nous sommes bien comme un moto. Fais. Nous sommes bien comme un moto. Si avant de mettre ma belle, moto. Supporter ma belle. Moto. Allez, ma belle comme un moto. Moto. Comme un moto. Moto. Au puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez comme il y a des autres possédés ma vie à battre. ebeba na nzambe wana bati kochasse esprit méchant et abimi mpe akei nzambe azali kosala à travers baprière na biso. Je pense que bozali komona badelivrance esengo ezali mingi na bino baye bozali kobondela elongo na biso tosambela mpo ya lokumu na nzambe mpo ya kokangola mabota na biso mpo ya badelivrance ya bandeko mpe ya mabota na biso partout dans le monde bisika bozali nzambe azali mpe loboko ya nzambe ezali mokuse te mpo ya kokoma bisika ezali. Maintenant nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour se manifester pour notre délivrance. Nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth avec l'homme de Dieu, le pasteur de la foi qui est là, qui nous donne les perceptions. La 3 fois combat Yesu Masia. Chiffre 3, chiffre résurrection. Makambo yosala mela le protocole veillé parce que il se manifeste d'une manière puissante. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tant que ça s'imposer, aucune personne qui peut résister. Et on a bien de comment attendre liboso ye ao. Esprit ou etambu sakone glorifier nzambe te ko kima. Mbala liboso ye ao la nanga bien na oye bisayo. Mbala liboso ya ao. Mais il y a un esprit où est le dessus de ta vie et ko tika yo siko. Alléluia. Tala nengo sala maladie o kima na nzoto mutu. Moi non nzamba o visiter. Il y aura une puissance et côte en nzoto. Kozala 17. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Regarde maintenant, il y a une distribution de Samela Yosi comme on goûte l'inga baby salinga tika. Bella comme est-ce que c'est l'ongoranga? Jésus-Christ de Nazareth. Regarde le nom. Regarde la puissance du nom de Jésus. 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 Regarde la puissance du nom de Jésus-Christ. Regarde la puissance du nom de Jésus-Christ. La puissance du nom de Jésus-Christ. Combo na Yesu Masia. Combo na Yesu Masia. Combo na Yesu Masia. Combo na Yesu Masia. Combo na nguya na Yesu Masia. Combo na nguya ya Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Il y a une transformation. Et là, nous invoquons la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une transformation qui s'opère maintenant. Il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus de tous ces noms. Le seul nom de Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus de tout nom. Voilà, c'est pendant que nous invoquons ces noms-là, ces saints noms, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à travers lequel nous sommes guéris, à travers lequel nous sommes délivrés, à travers lequel nous trouvons notre délivrance. Oh Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant, il est le Dieu vivant. Et maintenant nous allons crier pour la deuxième fois, nous allons crier pour la deuxième fois avec l'homme de Dieu, le pasteur de la foi qui est avec nous ici, qui nous guide, qui dirige à cette prière d'aujourd'hui. Oh Jésus-Christ de Nazareth est vivant, et l'unique maître de notre vie, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous invoquons ces noms ici. Voilà pourquoi nous avons cette délivrance à travers le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ qui te libère. Le nom de Jésus te libère. Le nom de Jésus te libère. Le nom puissant de Jésus-Christ libère. Le nom puissant de Jésus-Christ libère. Le nom puissant de Jésus-Christ guérit. Le nom puissant de Jésus-Christ, c'est le nom qui élève. C'est le nom qui bénit. C'est le nom qui vivifie. C'est le nom qui donne la paix. Le nom qui donne l'intelligence et la sagesse. Le nom qui donne la joie. Le nom de la délivrance. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ de Nazareth guérit. Voilà comment on est délivré. Cet esprit va quitter. Et à continuer de s'immailler. L'esprit va quitter. L'esprit va quitter. Va te libérer. Va te libérer. Qui te libère dans le nom de Jésus de Nazareth. Talamu ya komba Ismasia. Comment nous sommes là où comment nous est comme on a le comment nous est comme on a alors nom de Jésus-Christ. Alors nom de Jésus-Christ. Alors nom de Jésus-Christ. Alors nom de Jésus-Christ. Combo na Yesu Masia. Combo na Yesu Masia. Le nom puissant Yesu Masia. Le nom puissant. La combo na Yesu Masia. Le nom puissant. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Yoka. Yana bande ko mususu vivre na Kinshasa. Mais vie na weza na mboka. Yango lota bala moloto aka bandoto pa na bino. Oza pa na bino na bandeko na yo bandoto lota pa na bino oza na libana. C'est-à-dire au kita physiquement mais spirituellement kita te. Oza na pa na bino yango moni libala no toujours un problème parce que bazo réclamer ozonga pa na bino. Ndeko sala ka moloto aka ndoto tango za ki chômeur na compagnie o balongolo musala bazo réclamer na chômage. Ezalo kwa ndeko za l'étranger malota ndoto kaka za en Afrique okozonga soko luki lo sambote neto obela pour la troisième fois singa o ekanga yo pana binona et réclamaka o lelo yango mona leso za osala ba voyage ozonga pana bino frère au foot la ndako mais olongwa ka kozonga pana bino olongwa kozonga na mwasi na kozonga ka pana bino parce que ça réclamer lelo esprit on a singa on ko katana lenge tirame na faire le sam serait katani yo kende liboso parce que toi qui as tué tango ezo katana Yesu Masia kati o kende mamo liboso tala lingo sala melao ya pardon s'il vous plaît tomala loboko mbali e ko sala melao bandoto wana kozonga sute ndeto obela komba Yesu Masia e katana nengo kende boy to so bimi déjà ozonga supa binote oko avancer pour na libela tombola ka loboko Jésus-Christ Seigneur Yesu Masia azana bomo nguya ekuluso lingo ganga Jésus-Christ est Dieu il est le roi des rois le Seigneur des seigneurs azwa mutu ngama mina ngam mususu azana poso sepela tombola loboko bien aimé tala yewana il est là et bien voilà bandeko ba vous savez samba na pse longo zana pse to bele la siko de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth tango au nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus-Christ de Nazareth allez bima bima na liaswana bima na singawana au nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus-Christ de Nazareth
nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tango tozali kobima na ba condamnation, tozali kobima na ba réclamation, tozali kobima, tozali kozwa délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cependant tobeleli kombo ya Yesu ya mbala ya misato. Ko ete tozwa lobiko tokangolama. Tobima na ba réclamation ya ba famille, tobima na ba réclamation. Oh lota kaka ndoto ke ozana village, lota kaka ndoto ke ozana mikakatano. Kombo ya Yesu Kristo de délivrance. Tango tobeleli moto. Feu! Allez, moto kota. Moto na zambe kota. Moto. Tango tozokobela moto pour etende kwa zwa lobiko akangola. Reçois le feu au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Puissant de Jésus-Christ Nazareth. Voilà. Tikate nzambe na lola zwa lokumu. Il est parmi nous. Et il opère des miracles au milieu de nous. Oh, j'avais dit sa parole était venue, sa parole a guéri, sa parole a libéré. Cependant, nous sommes là en train de prier pour le malade, pour le lien. Nous sommes en train de prier. Nani bachele ba limite na vie na ye. Zokande Jésus-Christ de Nazareth a kufaki pe a sekui po bisoto za bomwelo. Biko bisoto kele la terre, toza na ba limite te. Cependant, nous prions pendant cette prière des codefs, la prière des combats de délivrance des familles pour que Zambe akangola mabota na biso pe loboko Nzambe ezali comme monde sakati na biso. Allez, reçois le feu. 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 Allez, viens nous s'affamer tika. Viens nous s'affamer tika. Feu, moto, moto na Nzambe. Moto, moto na Nzambe. Le feu dévorant, le feu de l'Éternel. Et la katina oesika. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moto na Nzambe. Le feu dévorant, le feu de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, moto na libumu. Allez, libumu comme un moto. Les gars, ma soeur, ma simio, moto pela. Allez, moto pela. La moto. Tandeli mwazo pela moto kuna. Tandeli mwazo pela moto. Tandeli mwazo mona moto na libo. Kala moto na libo. Moto sopela. Moto sopela. Moto. Au nom de Jésus de Nazareth. Le feu. Le feu. Moto. Au nom puissant de Jésus Christ. L'esprit de feu. 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 Kala moto na libo mona. Moto somata. Moto somata. Moto somata. Moto somata. Au nom de Jésus. Allez feu. Moto somata. Allez feu. Voilà, maintenant, tu as en prière, tu as la pasteur, tu as la scopa, tu as malade, myome, kyste, peu importe comment tu grandeur et maladie, et les qui combat Jésus-Christ, et à Nazareth, tu es pasteur de la foi, tu as la pour la maladie, peu importe comment tu grandeur et maladie, tombola kaka loboko likolo, sambela et longo na biso, ozozo alobiko na yo na combo na Jésus-Christ à Nazareth. Tala ninga zo ganga kuna. Tala ninga zo ganga na kati kuna. Tala ninga zo sote kuna. Tala ninga zo sote. Tala ninga zo sote kuna. Tala mukomuzamba zo salele kuna. Tala na kati kuna ninga zo sote. Il y a l'onction de Dieu. Zambo akangola ba maladie belé o minganga balembana. Opération salamisa cicatrice. Voilà, le pasteur est en train de prier pour toutes sortes de maladies. Il prie pour tout le cas. Tu es avec nous, tu nous suis à travers la télé. Tombola kaka loboko likolo pe landa losambo ya mosali na ye okozwa lobiko kokangolama lobakolo esumasi ya Nazareth. Na distribution ya mibale les 31 ya lelo nazwi par nangai nandimi nabimi molo na kombo no Yesu Masi ya Nazareth. Seigneur, merci pour la 5e mercredi
chiffre 5 est là, chiffre de grâce. N'a pas voulu grâce à nous sopi. Il faut soit pas dans le monde, la simple disponibilité pour nous agréer et pas une Yesu Masia Nazareth. Et pas pour le quitter la banque pour le cobasui. Koloba quitte la mabota la banque. Afin que la gloire na yo est demeurée. Na kombo na yo Yesu Masia Nazareth. Oza mo konzi pe mo bix na biso nzamba bomo. De la kundima to sambela ki petolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sika tokomi siko tango ya koyamba bapaya oyo mbala liboso baya koyanga na biso na culte ya Codef tope culte na biso ya combat pe délivrance ya ba famille nde tango oyo bandeko bomoni ezambala liboso baya bako koyanga na biso awa lokola na recommandation ya Nzambe lobama te pasteur il faut abonder la po ya bango kotika bango na maboko ya nkolo yango azali kosala devoir na ye lokola mosali na Nzambe. Tous les églises CFC, les assemblées de KDC, tous les tous les lundi, on a 6h, 8h30, na culte à maman bien au CPP, culte à pouvoir et puissance, parce que total ça que 4 mois si, on a pouvoir na puissance à changer ba donner à terre mobile naï. Donc moi ça on a pouvoir, celui qui trouve une femme trouve le bonheur quand c'est une grâce. Donc moi ça a bonné la grâce de tout ça par femme de la foi 6h 8h30 bato bazongi na bango to kutani awa na 16h chaque lundi to za prière en jeûne to banango na minuit à dimanche nde to comité lundi na 15h ou 16h culte bandi 18h to silisi prière en jeûne nde to kiti jeûne za ba prière en makasi miko to za na enseignement si le Saint-Esprit sans molimo mo centre vient muto za pamba. Mercredi, nous avons la prière, à 7h, à 6h, 5h, 12h30. Nous avons Codef, combat et délivrance des familles. Et dimanche, samedi, nous avons la culte à la jeunesse. Nous avons GFC, jeunesse de la foi en Christ. Ils ont la AWT, ils ont la 4 la permanence de l'église. Ce qui est intéressé, vous avez un programme au tout protocole. Donc, la sécurité a guidé et pas permanence, ils ont tout partagé à ma jeunesse. Donc, ils ont le solo, mais dans la qualité, dans la dimension, pour la biso jeune. Alors, dimanche, nous avons un culte d'adoration, nous avons 9h, 12h, nous sommes aussi ici. Donc, nous avons des programmes dans biso. Tout ce que nous avons fait dans l'église, oh Yesu Masia Zanzambe, Yesu Masia Zamokonzi, Mobikisi, Tikala l'église Nabino. Ce que zanda kwa mutute, zanda kwa Nzambe, tikala bien aimé parce que biso to pécha na korion te. Vous avez déjà une église, nous bayaka pe baza basali na Nzambe, ezama bete. Mais que doko oya kana yo, mais que de sansa biso l'église nyonso, o Nzamba tio cœur, o ko luka Nzambe oyo, bino pe bosambela ka soka za Yesu Masia Nazareth, c'est le même Dieu o biso to sambela na esika o matane kulus akufa se kwa paza na bomoy. Donc soko za l'église musu bref, tikala na église na bino. Mercredi, au yeto sambeli et aux ongi pe na poko so bozana programme d'église na bino, au continuer ba programme na bino. Mais so sambela na église o Yesu Masia Zanzambete, Yesu Masia Zamu konzite, molimo santo azana place te na église wana, soki yo moko sepeli o ndo sangana na biso et aux amabete wana kutena papa Ediga, c'est lui qui est le secrétaire de l'église de Arosolola na yo. Alors, Nzamba ebisanga patunyo so ba pour la première fois na sambela pour na bo. Le sambela na sala ezako yo au point de Brahma, au monde abola mondial. Au yete pour l'andanga na TV parce qu'ils en ont na TV, baleka ba 1 heure du temps, ba 2 heures du temps. Mais si on a bâti des TV pour amoni, dans un distributeur, il y a eloko na yo nda pesinga pour na pesa yo. Amen. Voilà. Au quand mis ceci aux gens dans ensemble de la condamnation. Seigneur, la paix sur merci pour la koya ba de mona chima ngolo mona se kotalise za muungu e bango baza bampate na yo. Na yebisa konkolo pona mondima ta moko na ondima te bakata nga musapi po abika po so bakati bakomi 10 isapi aussi là mais na taliso ngai mosali na ona obanga bakata nga musapi po moto abika na pasi azana ngo mais na moni yo Nzambe mobimbo pesa bomo ina yo mobimba na ekulusu na ngomba Golgota pona bampate na yo oyo ya nkolo na kiti liboso na yo lokola moumbu kolobete tata
Nana kokite kope sata loboko apam, mais toi tu as donné toute ta vie. Oh yo lobango na osala na sambeli pona bandeko nyonso. Oh bachama tambe a pour la première fois na sambela ki na noté na ba obaye pour la première fois lelo. Tata na tombo loboko lo baza la béni ko ute pa ina yo. Ndenge bachama tambe a bango pe balika na ba témoignage kolo ndenge na zoloba tito aussi ça mois de mars kolo ba tu ba changer ba sujet nyonso ba yela ki na Codef Nzambe kueya ezwa biyano enfin que koloba koma na ba sujet ya sika moi simoka bandai ko balate abala koma ko bondelo tata pona mbotama ya bana na ye mutu mwaza aki maladi Nzamba biki akoma ko bondela kolo pona continuité ya vie na ye mutu moko kola za ina posa se déplacer Nzamba komi na mboka bapaya akomi ko bondela pona mokanda na ye tata na sambeli koloba nyonso ya posa bato eko kisama batato lete Nzambo benganga mususu azate soki o Yesu Masiya te oyo ndima Golgotha valoriser Golgotha mosa pesa valeur na ngomba Sinaï kasi yo pesa ka valeur na ngomba Golgotha or ngomba Sinaï zaki na mibeko me ngomba Golgotha kole zaki na milliers pona komelongola mutu na ngomba ya ngambo ya mibeko pe ko mutu na ngomba ya grâce pambola mapona bolamu na yo na sambeli Nzambe koloba na kondima nanga bande konde na bi bango moko mono kalitato li a ke kolo lo sambo et même qui bikamo na bomo ina bango oya ndime sala mela ibongo tata na kombo na Yesu Masiya Nazareth ndeto bonde na kondima petolobi amen ya Nzamba pambola bino. Eh bien voilà, on a pasteur a outi ko bonde la pa bandeko oh mbala bango algosoko ya na culte ya combat pe délivrance ya famille Codef selon recommandation divine et na ngo bomoni bandeko ebele baye balinga te mabote kangola masika bazeko zonga na bibonga na bango to pena esika bafandaki tozali kokoba culte na biso elongo na pasteur de la foi. Voilà, tozana imoko ota journée le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Bonjour pasteur. Bonjour Papa Rabi. L'impression na yo par rapport à culte ya lelo. Bon, l'impression zara que Yesu Masiya kubisama na musala osala pour na peuple na yo. Voilà otokolo donc komba Yesu Masiya Nazareth et kubisama pour na bolama osala na peuple ne okufela ne kulus. Dans un simple distributeur agréé. On vous a établi comme distributeur n'engé de juna matière lelo en tant que distributeur agréé. On a quoi sabato ni na mukuse. Ngana sabato eza musa nzambe mota otika kolinga mondimi koleka Yesu Masiya. Parce que Christ a donné toute sa vie. Donc onyo so sala on a ça bandeko so mutabiki dans la prière na weza pona makasi mote. Eza po Yesu Masiya pesa ki grâce pour mutabika. Donc eza simple distributeur. Ça c'est très bien. Désolé que cela aspect dit, on peut expliquer batu ndengani bako contribuer. Mtu msho aza musika ana posa contribuer mais aje baté akopesa ipa enani. Bando baza poto toi à l'étranger ba contribuer na pesa numéro il y a maman Odette de la foi grande sœur. Loko aza na souci ay mo pesa mutu achaki déjà mbo na HPD et tolinga ipenza batu bakutane po imda za numéro compte bancaire wana ndeko reska nyina ndeko Bogos Anderson bakoma ngo Papa Rabi mais so babengi pe maman Odette a pesa bango numéro ngo bien na lobena kini siko pour na transfert bako benga ngande na salaka batu basala na bango confiance bana nzambe menazation na zui na pesi pas ba financer basali texto bakomeli mudatina mbo pour te confirmer que non pasteur aza sérieux comme ça bon. Et on a remercié Bandéonio déjà si va contribuer pour tout ce mélange partout à travers le monde. On a ces soucis là pour travailler, pour ça l'ensemble convenablement. Mais on est limité, na répétaka. On est limité parce que na salle toyo kana photo c'est respecté. Na ko déborder te pour bande ko ba mutema malomba colossal. Non. Il faut na respecter ba corps to sala pour na za na respect vers bango ndenga pe na za respect na de pe nga na respecta ba ndemo place za respect vers nga ndenga za respect vers bango. Pour soité yo ko koma pe libako. So mon esenga banza ba ko ya tongo na permanence ne ba koma ba tongo na église ti jour à jeune ti pourquoi? Parce que ba na 4 kuna il faut bayati lundi na midi awa ba 15h ba awa na église na 7 aussi 4h ma collègue sous follow ka mon transport et ça passe mais surtout na place église on peut commencer le matin parce que eza salle de fête biso to trouvant des grâces to soit par moko na mutema lomba colossal mais eza église et salle de fête ndenza mazo trouver par siko église va dans la place oya yemoko oyo kotikala église du matin au soir yango to senga bande basunga biso bapesa mbonga chaque parcelle de HPD somme d'apesi $240 ezalo ko pesi mbonga pona du pona ane mobimba do poto somela nzambe lopango
siko wana ngai na opesa ye ba la course de ça na Turquie wana ba comment HPD ba verset biblique liboso abatie logo CFC somme da pesi $240 à l'étranger to luka moyenne to rotindelango de yepa ko yebisa biso ezalo ko asine pe badge na ye ya CFC mon église. Merci beaucoup. Un mot peut-être ko pamola bandeko balandi bandeko basambeli na biso elongo lelo. Nzamba kanisa bango ngana zaki simple distributeur na yeka na liloba nzambe mo akokisa. Donc zana ko ndima ke bien aimé. Le problème n'est pas un problème, mais le problème c'est de chercher la solution à ces problèmes. Na bondeli nzambe na kondima nanga problème na ebongo na solution et so ebi Yesu Masi ate c'est le temps ya recevoir comme Seigneur et Sauveur. Que le bon Dieu vous bénisse. Attendez quoi mbote papa? Mbote asante sana. Mina shukuru na maombi ya siku ya leo parce que ni maombi moya inanipatia tena nguvu ndani ya maisha yangu. Parce que siku le mulubumbashi tunaomba kwa Mungu. Mais Mungu ya leo mimi naomba kwa de la foi ananifanya tena mambo moya mkubwa sana ndani ya maisha yangu. Ndio pale mimi nashukuru Mungu wangu pe mimi nashukuru Mungu ya Pasteur de la. Natoka Lubumbashi. Mimi natoka Lubumbashi njina. Ndio nakubeba paka hapa. Mtu ananibeba hapa ni rafiki yangu Sevenjo ananibeba hapa ananiinvite maombi ya leo parce que mimi kusumburia naye mambo moya hivi nanipitia sana. Ndio pale anasema twende pa misa yetu utashikia utaomba. Ndio mimi nakuya leo mimi naomba paka vile yeye alisema. Ndio pale mimi nashukuru Mungu. Sasa kumsikia Pasteur la fois ma prédication ya leo nini ndio na beba ya nguvu pale? Ma prédication ya leo Pasteur de la foi anasema Mungu alifanya miracle ya kwanza alikarisha bantu yulu ya mayani. Mais siku ya pili alifanya miracle alikarisha bantu mubulongo. Sasa mimi na beneficie mkintu kimoya ça veut dire que non na mimi natembea kama misho karaka mubulongo. Ndio kintu kia lazima sana mimi nabeba ndio tani tembesha ndani ya maisha yangu yote mzima. Asante sana. Ulisema jina yako nani? Jina yangu ni Frère Dieu merci. Sasa kwa rudi Lubumbashi utaanza omba je? Kama mimi narudi utaanza kuya? Kama mitaanza kuya parce que famille tuko na mambo moja tuko na préparer il faut nianze kuya mane yote mais hii année kama mimi narudia tarudia tena mu 5e mois jusqu'à paka décembre ndio mitarudia. Mitakuya paka famisa yenu. Mungu akubariki. Akubariki na moyo. Là bandeko balandi de la fois TV ndeko oyo autine Lubumbashi abi première fois aya awa akamwe komona bato ebele pe bazo bondela bongo yepa sambela sentir que prière ya lelo et apporter lipambo lipona ye azana posa tembala sima azalaka awa me azana mawapo azozonga Lubumbashi semaine oyo azokende na ye mais chaque fois ndako ya awa abanda ko neti année oyo akoya suna 5e mois akozanga te koleka awa po ya ko bondela abi arrêter Pasteur de la foi Teya Lobby Balaliboso j'ai déjà sali miracle à multiplier mapa afin de batu na matiti mais ami balé afin de bona mabele nzoka nde ya tambla mabele ayite ke pamboli na epe ezaka kawana akumisi nzambe po ya mateya lelo abi vraiment ekozala sengo mingi chaque fois ndoko yaka awa kozanga te po ya kobondela na Codef elongo na bana centre évangélique de la foi en Christ. Mesdames, messieurs, chers internautes, nous voici arrivés au terme de notre culte d'aujourd'hui. Culte Napsa lelo ya Codef, dernier Codef il y a mois de janvier 2017. On est vraiment à la fin. Vous avez vu comment ça s'est passé, vous avez vu l'ambiance. Et je vais tenter d'avoir quelques frères ou quelques sœurs qui sont là. Et nous aurions les amis. Maman Mbote. Maman, qui t'a lelo le kindenge ni kuna? Qui t'a lelo le kindenge? Maman, na retard. Voilà, merci beaucoup. Mon frère, bonjour. Bonjour. Qui t'a lelo le kindenge? L'équipe bien, qui t'a remarqué, to sepe linzamba salingolu, to vivre sous ma grâce, bon ba faveur, to sepe makas nzamba sali ya okamwa. Est-ce que vous avez une distribution aujourd'hui? Ngape na zuya nga par na nga o na yela ki nzamba sali ya okamwa na zuya minene. Merci beaucoup, voilà. On est vraiment à la fin de notre culte, mais là je tente d'avoir quelques avis, quelques opinions. Ma soeur, bonjour. Bonjour. Culte à l'élo, le kindenge. Ah, il est toko makas. Toko makas, on s'appelle makas. Pas comment ça m'a pas volé vraiment. Est-ce que aujourd'hui par na on a distribution? Oui, na suis pas na makas, vraiment na suis pas na s'appelle makas. Pourquoi ça va pas? So ba ya yo ka papa la fesse quand ça m'a donné la peine. Merci. Voilà, tozokoba na bandeko oyo bazokende déjà bandeko bazoke. Bonjour papa. Tokozo avina yo. Bonjour.
Et il est makasi na ngula nzambe. Aussi par na on a distribution. Aussi par na makasi na ngula. Ko sa bande ko ba Hollande absoni. Asi bande ba lande o mazo ngata mama mene zo le kala ka église ao. Ba ko mal papa parce que des fois aye na parole ya makasi pour na biso ba. Merci. Voilà, tu commis vraiment Nasuka qu'il te legi kitoko. Je pense que Boki Mate a pasteur de la foi te il est là. Pour mon indengani ni bande ko to bondeli awa na njil ana quartier 7 na avenue Tombe numéro 7 bande ko to akiba ike ko bondela ko kumi sanza mbote mama. Mbote papa. Boni prière alelo le kinde. Ah le kitoko makasi. Kitoko sa bande ko ba Hollande absoni. Na koyebisa bango en tout cas photo kangama na nzambe oya papa na biso mayata. En tout cas nzambe wana za kosala. Azosala. Nazui par na yo na distribution lelo. Nazui par na ngai ya kitoko pona ngana kita lelo na yaki malade. Mais nzambe salinga grâce nazui pena guérison. Oyaki malade. Na yaki na malade ça te va bien te. Tension de déranger mais na kamone na ye nazui kimia. Merci. Voilà, Bongo Sanderson, Toso Silisa, Bongo Kids Nabiso, Awa, Tozana Avenue Tombe, numéro 17, na salle de fête Amel de Paris, Bisiga, Toyanga Naka. Topesi merci et pas responsable. Il y a la salle de fête Oyo, Amel de Paris, Bisiga Bazali. Merci na bande Gonyoso Bolandi Bisolelo. Merci pas maman d'être de la foi, maman Mire bande Gonyoso, Balandara de la foi TV, bande Gonyoso, Balingaka Rabi Mavinga, Bongo Sanderson. Merci beaucoup. Merci l'équipe technique Mobimba. Tokuta Nimba la sima numéro ya sika. Tikete Nzambe na bomoi. Jésus-Christ de Nazareth. Azala Nzambe na bino. Apambola bino. Apambola mabota na bino. Ete makam na bino nyoso kenda liboso na kombo ya Yesu Christ de Nazareth. Soki akomi songela nokite tokuta Nimba la sima po ya numéro ya sika. Tobondela elongo. Ah ouais, Kakebeti. Ce qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse des